Gaulois, Gauloise Gladiator, Zala Pré. Track list ya pamba ya Ferry Bimi. Ba adversaire ya Ferry ba comme mani ganse ba luka. Ba faute d'autographe et simbika ati. Parce que ba titre ou ils ont kati ya track list wana. Eza ba combo ya ba kolonzembo. Ou ba sumbi banzembo. Ferry lelo asidisi bango mayele. Ba pesa ki Ferry chance te. Ba pesa ki Ferry place te. Alors biso ba Gaulois de toza force à faire. Alors biso bagula to lâcher rien, to continuer challenge na biso ya album biso code 16. Okomona bakobimi bele ba lobaki bango nde bango. Mais ambiance, succès, popularité, réussite, accueil oba accueillir nango affiche na track list ya code 16 et salemano na musique congolaise te. Basé belé bayebi ba artiste mais bazangisi ko actualité parce que bango balingaki ba cacher vérité pour bango nde balobaki bango nde bayebi bango nde baza populaire. Or na stratégie na écoute na vision ya musique ba congolais lelo ba boyi na bango musique étrangère ba congolais lelo bazar bango prêt ya ko soutenir artiste oizo pesa valeur na musique na biso congolaise qui est la rumba. Lelo ebele bazo ganga ganga mais public ezo consommer sous bango te. Album XX porno ebimi nani azuita akoyokango na ba boîte ezo beta mate na bangande beta mate. C'est pour vous dire que ils ont abandonné notre musique pour aucune musique mususu. Au lieu ya komemande la rumba congolaise à l'international, mais baki ba copier musique ya bato ba ina ona RDC. Tandis que biso RDC toza source d'inspiration à musique africaine. Biso RDC. Beaucoup bima. Na RDC te beaucoup beaucoup na musique ya bato. Album mo bimbeza musique ya bato ne boyi na Congo. Et simbela binote. Mais bino de fobo za musique congolaise mo bimba nango bokumbango kuna. Botala na ba artiste wana ou ba musique ya bato wana. Combien ba mara ba mboka na bango ba ya kubeta concert pendant biso na Congo. Bazate. Mais biso chaque année to kina ba mboka wana to beta ba concert pour vous dire que musique congolaise est la source d'inspiration, est la source de motivation, est la nyonso, est la tout. Est la fondement, est la musique au bofana rabobi na bino nyonso na famille. Comment on a lelo faire place à kumisi musique na biso na comment on a lelo oyo bato balinga ba maniganse sima ya faire ezo laksa biso kino faire abattre carrière na ye likolo ba travaux oyo etiki lelo rumba ezo na place nango. Allez-y voir faire abimisi affiche mais na ba mboka nyonso Afrique. Tout le monde ba comédie ba nani, tout le monde fan ya biloko faire track list pamba. Et l'obis ba comédie mboka mususu. Pour vous dire que ba o ba kimi musique na biso ba kini ko prêter musique na bato mususu baza faible, baza na capacité à vendre musique na biso te. Yo komi benga internationalité aucune musique ya bato mboka kuna oye nango mayoza ka résident na Congo. Mais yondo fo ma musique ya Congo awa okay na mboka bato wana. Non pas que musique bato mboka mususu ndo ya nango awa bikino yoza international. C'est ça. Ba papa wa mbaza ko no beta musique à l'international mais zaki na lingala ezaki ba musique na biso azuka moi quelques instruments moi quelques styles na bango a intégrer na musique na biso. Non pas que yo album mobimba eza ba distraction bato bayibi ba titre nango te ba fanatique bayibi ba titre nango te bayibi ba parole nango te. Mais ya faire album na bimité tout le monde est d'accord avec faire. Tout le monde veut écouter faire. Tout le monde a la challenge. Tout le monde a utilisé l'intelligence artificielle, a changé l'ongi à faire et comme il a pour nini et ça la track list ya nani album à faire. Donc on peut savoir que lorsque artiste a un talent réel, succès n'a un peu éternel. Kofi Alobela bino mbale bile comme quoi asa fan ya faire Gaulois liboso parce que Kofi nda mona faire avant wera sona mona faire avant wenge mona faire. Kofi asala ba interview mbale bile pona ko kosate ililo biloko Kofi aloba biloko papa mbaloba papa lotumba baloba tozo mona ngo lilo musique na biso soki eza musique lelo
c'est grâce à faire de garder musique na ngo mikolo. Les jours où faire à cause à la ti, je ne sais pas ce qui n'a relevé défi, je ne sais pas. Parce que rumba de faire ndaza voya rumba, faire ndaza identité à rumba. Et belé ba wanga na faire, mais ba comme la faire te. Papa Hervé, yemba ka nengo yemba ba kisa sous dose. Plus ozo comme mukolo, plus voye comme goût, plus ba adversaire ba ozangeli wa kosala. Toki na bango bongo. Moto liboma deva danger conscience zonga ye. Ba warrior deva track liste ya faire bazongi ba conscient na fiche officielle ya annonce ya code 16 bazongi bato bakomi conscient na musique et conscience e bando aussi la bango parce que popularité succès ambiance goût offert à pesa na musique batiki kosala promotion na bango bakomi kosala promotion ya faire baya na bamakambo ya koloba faute d'orthographe baya koloba ke faire a copie bango baya koloba boy mais okuta kino coexistent mais faire azana biloko neza unique ya on a bisibino ki moto liboma deva danger conscience zonga ka faire azembi yango et lelo falina ba warrior conscience zongi bango ki ba négliger la faire pour rien kufa nde sous bato maison mère na koloba kutukuna te ba komisi ko bouche b bazangi maloba parce que bango ba ki no faire ko réussir te mais biloko faire ya nango succès koleka masolo leka na palais présidentiel